Na kombo ya tata ya mwana pe ya tata molimo mosantu mbote bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu esika nyonso bino bozwami na cadre kaka ya sensibilisation oyo ya FKIR ndenge nini mosala ezali kosalama biso moko tolanda na bilili bamama bazali ya kotelema bamama ya poto batelemi mokili mobimba félicitation bamama tolanda na nzela ya mama Adeline ndenge nini mosala ezali koleka kuna na lutendele mosala epesameli biso na tata molimo mosantu bamama oye mama présidente générale mama Rose Lukisimba aza ya kotelema elongola na bamama nyonso nsima ya tata molimo mosantu mpona kotombola mosala ekende liboso soki asepeli biso tozwi mapamboli tobosani te sinoga ya mama na biso mama Suzanne Kwankiadi tomata tomata biso nyonso nsima ya tata molimo mosantu tolanda bilili pe explication na nzela ya mama Adeline kuna na mboka Kinshasa. Na micro ezalaki wa bino ndeko kati na nkolo mama Fifi Ndongala na Ratelki France oyo ezali kotelema kopesa bamama maboko mpona sensibilisation mosala ekende kitoko biso nyonso ensemble bamama oye solo nzambe akoke yakate boyeba nzambe yakolong ndako bozali komona oyo tozali komona na bilili oyo ezalaki avant lelo oyo eza changement total donc totie baimage nyonso ndenge nini ebandaki na ndenge mama Adeline azopesa explication. Merci. Kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu bamama na biso ya afki toye kopesa bino mbote ya solo bamama na biso wana tozosala intro mpona ntina ya kolakisa misala oyo bamama tozali kosala mokili mobimba po ete bomona ndenge nini évolution nango ezaleli ya solo toyebi ete mama Rose Lukisimba Makese Rose na lotomo ya tata mokonzi ya bule uta azalaki na nkamba Yelusalemi kotika nzoto ya mama mbuta pe kosala kotala misala oyo ezali kosala makuna na nkamba Yelusalemi pamba te toyebi ete kuna tozali na misala ya bureau 8 chambre kotala pe kobongisa nyonso oyo tata mokonzi apesi katikati na biso bamama nde sikoyo tokiti na kati ya utendele mpona kotala maye eza kosalama oyo ngai nayo mama tozosala nde tokolanda mama générale na papa ingénieur ndenge bakopesela biso explication awa toza déjà na site na biso esika te bilanga na biso ezali awa esika na vangi ezali kui ya mai en tout cas bamama un grand bravo à nous tous na mosala kitoko oyo tozosala tolanda bakonzi ndenge bakopesela biso explication ndenge nini misala ezali koderoule awa na mboka lutendele esika ngai na yo mama tosala na kati ya lutendele toza kaka na pula ye te toza na bilanga tozomona bilanga kuna toza na batomate awa tozali esika baloni aubergine toza na badongo ntima aubergine yango oyo ekomeli te moye babuka ekaki filme mama aubergine yango oyo babibuka mama toza na aubergine awa tomoni poivron nene ekoli te mais c'est bon bapoivron ezali toza na dongo esi ekoli mpo ewuti kolesama na nkamba Yelusalemi ewuti kolesama epai ya bapatient spirituel na bapa conseiller direct esi ekoti déjà ilona ya liboso oyo elonami na pula ye oyo aubergine bapoivron nyonso mama Adeline esi ekotaki mama à part aubergine na poivron biloko mosusu elonamaki te papa ingénieur azali mponga na momeli na nkamba ye moto atikali kolonisa yango pointe noire ezali pilipili ezali batoloba biloko ozana papa lotombo ya mama mokonzi ya solo toyebi ete yo nde moto otikalaki awa to yo nde moto ozali gardien awa bilona nini oyo elonamaki à part aubergine na poivron bilona nini mosusu oyo elonamaki awa po mpe soki mpe esi deja mpe olesa deja nkamba Yelusalemi nde mpe tomonaka nde tolesaka santa so esi daya biloko oyo ewuti awa esi deja elesi
Merci beaucoup, maman journaliste, dans le temps, maman générale. Merci au moni. Biso basoyeli to bakabongola meso moene. Moene na misu ndenge musali zali kosalema. Tormi aubergine na ba poivron, tout ça na tomate, tout ça pe na ba légumes à faire. Na yango ba prémisse ya liboso to lesaki nkamba mboka bule. Si maman imoko abemaki biloko, imoko abulaki papa. Na ngoya pe na makasi to ngete jardin ifungame ko monene. Pona biso zana muke. Je sais qu'il faut fumwama. Ami omoni citerne puis d'eau parce que carence ama examine tout ça si le coco na réserver mai parce que arroser na mokolo moko dosinga biso ba kibaji ya mettre ki bebele ya mai nana yango na lotomba maman ndimisa to salaki ya réservoir oyo pona ko polisa ndona monsieur kola malamu parce que papa la kitolo na peto bokola ferme ezali kapula ezali kaka bokola te ezali pe kolona dans le tombe de maman, toujours colonna, dans la bongo dongo, je dis que c'est sur le colonna bandembi, colonna tungulu, et ça, nous allons monter pour notre tungulu, mais tu vois déjà germoire et céleri, tout dans la céleri, tout donc ça lui tenait les centres agricoles, n'engue ba papa, ba linga kipe, ba tiki. Ya solo n'engue tata mo centre wa bete ba maman ndem tu ba kopesa ye maboko. Ya solo a to zali na bitende ndenge to ba keleza kaka fermeté. Toza pe na partie où etali agriculture azali jardin ya poulailler toyebi ete na sisi ya tata mokonzi ya bule ndenge alobaki ete nzala ekoya na mokili mobimba mais ngai na yo mama nde mutu tokone mepa ya tata moni mosantu mpona kopesa tata moni mosantu maboko ya solo kotala oyo nyonso bozomona awawa ezali bilona oyo ezali kolonama epai ya ba mama ya solo sikoyo touti na se esika jardin ezali tozomata likolo mponi po ete tolakisa bino babilili ndenge nini basoso to poulailler ezali kofonctionne mais topesi tata moi mosantu merci parce que évolution mpenza ya kitoko ezali bamama na biso wana tomonani na bangonga oyo ezali koya tozomata likolo mpona kolakisa bino baimage bamama na biso nde tobaki ete toza na kati ya jardin awa partout totelemi ti kuna ekezala jardin ya banane plantain desi tomoni déjà ebandi déjà kokotisa kotala ndenge nini évolution yango ezokende petit à petit pamba te toyebi ete awa na lutendele esika mama asalabaki mabele ya lutendele ebotisaka eloko nyonso ya solo bamama na biso wana tozomata tozolakisa petit à petit esika baactivité oyo ezali kosalama babai mosala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino mosala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino mosala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana bangai bolemba te mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino mosala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana bangai bolemba te mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino
mabondeli mabino ezosala misala minene ezotambwisa mokili bana bangai mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezotambwisa mokili bana bangai bolemba te. mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezotambwisa mokili moye bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezotambwisa mokili na nkombo ya tata ya mwana pe tata moni mosantu bamama na biso toye kopesa na lisusu mbote mpona ntina nde tobaki ete toza deja na kati na lutendele nde tozomona awa ezali libanda esika nde tomonaki makete nde babongisaki esika oyo bakotia bapelouse ya solo bamama na biso misala eza kosalama awa sikoyo tozokota deja na ndako pamba te tomoni crepsage esi ekoti tomoni deja mastique esi deja batie pamba te bamodification nde tolobaki ete fenêtre oyo ekezala te soki tomoni awa fenêtre ifo ekita ntina dimension oyo esika batie trace wana nde esika fenêtre ekekita fenêtre oyo ekelongwa nde tomoni so tomonaki mbala liboso nde ndako ezalaki awa esi deja bakangi modification na eso ebandi nde tokoti na kati tozomona misala ebandi. Bonjour ba papa. Papa boni bino awa esika oyo tozali bozosala nini? Eza depo hein? Ok, merci beaucoup. Bokomona bino nani? Ok, tomoni papa Plamedi na ndenge ya modification comprenez toza na chantier papa Plamedi na papa Gloire kuna baza kosala crepsage ya depo awa tomoni baza kosate deja plafond kuna toyoka makelele kuna ajustage. Bonjour ba papa. Papa kuna bosala mosala nini? Mosala staff. Ya staff hein? Ouais. Ok, nde tobaki ete bamama tomoni deja ndako na biso ya papa technicien yango ezokende wana staff ezokosalama wana parti ya plafond. Mokali bosala kuna staff tomoni staff nde awa tolobaki fenêtre deja eza deja libanda liboso kuna awawa place oyo eza place ya veranda lobi deja baosala bamarche kuna tomoni deja bapapa na mosika kuna ndenge baza kobongisa place bafleur ekezala na place oyo bakosala payote ya solo tomoni deja mosala kuna neti deja bapesi forme. Papa, awa toza awa eza biro te na papa na bamama na biso awa eza biro tomoni deja mpe fenêtre esi deja bafongoli yango bafongoli awa toza na biro oyo eza basien porte oyo batiaka nde balongoli yango bazosala baporte mosusu donc ça
awa toza na bureau na modification ndako na biso ekomi vraiment monene yango tomoni ndenge ebendani. Allez, c'est ça. En tout cas, bah, maman, un grand bravo pour vous. Moussala kitoko. Eza kosala na awa. Nde na tina wana. Moni. Tokoti. Allô. Bonjour. Bonjour papa. Awa tomoni ete. Papa musani bosala. Caro, tout le monde déjà dans le biso déjà caro. Donc papa na biso baza ba carrelé. Yango déjà caro eza pour salama. Papa, siko kuna eza nini? Eza douche. Ah moi to les capines eza te hein. Les cas. Alors tout le monde douche, il y a papa technicien. Les autres salama nde awa pe fenêtre oyo nde tolobaki ete fenêtre oyo mpe bakofongola ezala susu boye te bakolongola yango nde awa toye kolakisa ndenge misala ezosalama. Bonjour papa. Bonjour. Papa tomoni ozosala mosala nini? Ok, papa kombo na bino nani? Papa héritier. Papa héritier. Ok, papa héritier. Awa kuna tomoni touti esika bazotia déjà carreau eza chambre. Bon awa. Awa eza nini? Chambre na salle de bain c'est dans 400. Ok, donc ndako na ya papa technicien eza 2 chambres plus 2 salles de bain. Ok. Bureau. Bureau na cuisine. Un dépôt. Bon papa biloko tozomona eza biloko nini? On est sur la carreau. La carreau, ok. On est dans mastic c'est là. Ok. Café. Na ba reciproque on est là. Reciproque na ba. Ok. Merci beaucoup. Toto bébé no musala malamu. Merci beaucoup. Ya solo ba maman de tolobaki ete tomoni musala na biso ndenge eza kosalama. Tomoni ete mosala eza kosalama na lotomo ya ye moko ya tata mokonzi ya bule. Batata naza na question mo nalingi natuna bino musala ndenge ezotambola appréciation ya musala bozozanga bamateriele to ndenge nini? Ok. Ok, liloba nini okopesa pa bamama? Ok. Ok. Merci beaucoup. Bah papa de bloc Cadena. Ok, merci. Merci beaucoup ba maman na biso to pesi bino lisusu merci nde tolobaki ete na kati ya lisanga ya ba maman toyebi ete tata Molimo Santu asengaki na batata bapesa biso maboko nde ya solo tomoni ete mosala eza kosalama elongo na batata kotala kuna esika bato baza koplanir mabele ezali batata komona na kati awa bato bazosala staff bacarreleur bamason baélectricien nyonso baza ba mibali nde mutu bazosala ya solo ba mama na biso tika tata Molimo Santu apambola biso makasi pamba te musala oyo tozosala ezali musala ya mutu te ezali musala ya nzambe ya solo ba mama na biso papa nazangaki motuna moko ya kopesa siko nde tomoni boye tomoni basinga courant te ese baélectricien sida basalaki on a électricien bazosala tobazana na batraçage ya libage oyo bazosala donc eloko ezangi awo eza na mote makambo nyonso ezokende bakaro ya mambo ezosalema kuna eloko moko ezangi awo eza merci tokoya koloba ndeti na kasi nde tomona batraçage batio de dor diso basinga eza déjà na kasi bapvc ok voilà les mots ok merci beaucoup papa ok bamama na biso tozongisa bino matondi mingi topesi bino merci na nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu bamama na biso ya Afrique toyekopesa bino mbote
ya solo awa tozali na Litendele awa tozomona ezali 3e bâtiment parce que ndenge tozalaki ete tomonaki ndenge misala ezali kosala na likolo soki totali tozali na toiture métallique nde awa na ele oyo tomoni deja esi deja babandi totole nde na mosika soki tomoni totali to bapapa mason bakosala deja tripsage nde na ntina wana awa nde esika bamateriele to babateri na biso esika koya kofandela ya solo bamama félicitation na biso nyonso pamba te mosala oyo tozosala nde kaka toyebaki ete ezali mosala oyo gouvernement nde koyei kosala yango pamba te toiture na biso oyo tozomona ezali toiture moko atuka soki oli otondi te ezali mpasi me na ntina ya makasi oyo tata Molimo Santu apesa na biso bamama wana toyebi ete uta na bokaboli ya nzoto ya papa denge ndakunti na bongolo aisi esengolo ya kopambola bamama nde tozomona ete na force mpe na nguya na bango moko nde tozosala mosala oyo bandeko na biso tozongiseli matondi mingi mpe tozali na kati ya Litendele nde tokozwa tokolakisa biso tolakisa bino ndenge nini bamisala ezali kotambola tozongiseli bino matondi awa tozali na place ya esika l'équipement na biso ya batterie ezali nde tozokende na ngambo mosusu mpona kotala ndenge nini ndako ezali kotambolela tozoseli bino matondi mpe tomonani na bamboma oyo ezali kolia na nkombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santu nde tolobaki ete awa tozali na Litendele nde tozomona awa ndenge nini bazali kolona deja bafleur mpona kobongisa entrée ya poulailler nde ya solo bamama na biso wana ezali na mosika tomoni bâtiment na biso kuna ndenge nini deja babandi deja kotole batole deja el moko on a tomoni déjà 2 bâtiments na biso esika ba soso bazalaka tomoni baye basalaka misala a na kati ya Litendele tomoni liboso kuna esika basoso na biso bazalaka basoso na biso bazali na 2 bâtiments bazali na 2 bâtiments awa toza kozwa liboso ya poulailler te tomoni awa ezali bureau ya ingénieur azo kotala makambo ya poulailler awa tomoni basoso na biso oyo bayaki ya premier lot bango yoyo na lotomo ya papa ingénieur tomoni bango babandi déjà ko dégager bango pamba te ba poussin ici déjà bayaki awa bisika bazalaka ça awa tokiti tomoni porte na bango esika bazalelaka nde awa tomoni toza na 2e bâtiment tomoni basoso na biso basoso oyo bayaki na 2e tour basoso oyo bayaki na 2e tour bango wana nde wana sikoyo tozokende na kusinier kotala esika poussin na biso oyo bautaki kokomela biso esika bazali ndenge tolobaki basoso na biso bango yeyo pamba te toyebi ete na mosala ya bafermier bango moko ou bien baingénieur basoso bazalaka ebele nde tomoni mosusu deja bandi deja koévacue bango pamba te ya sika il faut bakota solo on a tomoni bango en tout cas bamama na biso mosala kitoko oyo tosala tata Molimo Santu apambola biso pamba te kotala monene ya ndako mpe komona na likolo kuna kotala toiture na biso ezali toiture toujours en métal toiture en métal donc bamama nde tobate soki oli otondi to okoka te
Donc c'est ça, mais biso ba maman ya tata Simon Kimbangu tokoki yango pamba te ye moko papa Mfuma Longo asila ko pambola biso. Ya solo ba maman na biso nde tolobaki ete tozali na lutendele awa tomoni o bazali 3e lot ya ba poussin na biso bango yeyo tomoni ndenge nini asa ko évoluer awa tozali na poussinier. Donc c'est ça. Papa bonjour. Bonjour. Papa comment on a eu? Mon nom Papa Situ. Papa Situ. Papa, ndenge ni musala ezolekela. Bon, musala lekana ngobi. C'est vrai qu'il bah comment il date nini? Le 28. Le 28, ok. Évolution, ça va? Ok. Merci beaucoup papa. Musala malam. Merci beaucoup. Ya solo ba maman na biso nde tolobaki ete tozali na poussinier. Yango na tomoni ete ndenge nini papa na biso azosala musala na ye nde biso nyonso tozopesa na kaka bravo bisika tozali pamba te tozosala musala oyo ezali komonana. En tout cas ba maman na biso topesi bino lisusu longonya mingi na musala kitoko oyo tozali kosala. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ba maman na biso nde tolobaki ete toza na poussinier toza na 2 poussiniers na lutene poussinière toza na 2 poussinières tozali na poussinière ya liboso awa ya mibale nde tomoni bango wana. Tomoni basoso na biso na kati ya poussinière. Donc on a lutendele toza na 2 bâtiments basali nanu pona ba poussin na biso. Donc yango wana basoso na biso baza ko évoluer malamu. Okay. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ba mama na biso boeti bomoni ete to uti kuna kotala mosala ndenge nini eza kosala na bâtiment 3 esika ba matériel na biso ekofanda pe to visiter bisika ba soso bazali pe to kindaki na poussinière kotala ndenge nini ba poussin na biso baza ko évoluer nde siko to ye esika ezali na ndako ya papa technicien ndenge nini misala ezali ko tambolela awa ya solo ba mama na biso tozonsebile matondi mingi wana tolingi tokota na kati totala ndenge nini mosala ezali ko tambolela. Merci beaucoup. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tomoni déjà libanda ici déjà ba fleuriste ba bandi déjà kosala mosala de tomoni ete ba pelouse ici ba bandi déjà ko lona de na tina wana tomoni ete ndako na biso kolala kolamuka ndako na biso eza déjà ko changer de na tina wana tomoni libanda ko ezali ba matériel oyo ezali libanda de awa veranda eske kozala de tozokota kuna na kati mpona kotala ndenge nini misala ezali ko salema. Bonjour à papa. Bonjour. Ya solo ba maman na biso awa tokoti na chantier na biso. On a déjà musala ndenge nini ezosalama partie salon ici déjà bah c'est déjà carreau ba carreleur ici déjà bâti ba carreau et to ba des fenêtres ici déjà bah faut yango donc c'est ça. Ah vous avez la porte ya ciment, la porte à ciment na ciment kuna esika faux septique et kozali là to moi déjà na ba mire na biso ba pesi déjà bâti déjà mastic oyo musala ya électricité ba porte oyo nde ekelongwa porte oyo ekelongwa
c'est ça ba fenêtre ya kala nde tolakisa ino na baimage wana yango oyo baza kolongola nde tomoni na kati ya chantier toza na pose nde tomoni kuna papa na biso bamason baza kolia papa bon appétit mpe mosala na biso ya staff likolo yango tomoni awa sikoyo mosala électricien nde azosala mosala na ye awawa awa mpe tomoni na chambre esika papa tokwada tomoni staff to plafond yango bazosala. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Ça va bien maman. Papa musali bozosala. En tout cas musali tozosala eza tozotaba corniche. Corniche oui. On a été dans mastic. Na obuka kuna corniche tango ya apa na plafond na biso to tili chercher prog. OK, merci. Comment on nani? Comment on a Victoire. Papa Victoire. Mbote na biso batata. Papa tomoni bino abozo sa musani ya plomberie hein. OK, ah ezani. Ah eza salle de bain. Salle de bain. Na carte, toilette na carte, lavabo. OK. Ça les autres tambola malamu. Ça les tambola malamu, tout ça tire tout 20h 24. OK. Ba matériel les autres sanga te. Les autres sanga te, ils en font. OK, merci beaucoup. Ya solo ba mama na biso nde tolobaki ete toza na kati ya chantier na biso a toza na ndako ya papa Sopra dande tomoni mosala ndenge eza kotambola. Bonjour papa électricien. Bonjour maman. Boni. Musani ozosala wana. Awa naza kosala électricité. Yo toza kokota basi na kati ya bâtiment mpona. OK. Merci beaucoup papa. Mosala malamu. Ya solo ba mama na biso nde tolobaki ete mosala na biso ezosalama tomoni ete awa deja papa awa libanda oyo awa eza nini eza veranda. OK basala yango système ya bavout oyo ezalaki ndako deja basalaki mais biloko ezalaki te. OK basalaki deja ndako basalaki veranda ezalaki liboso te yango wana tosangisi mayele na bandeko tomodifie totie veranda oyo liboso nde tozosala yango. Ma évolution ya mosala ndenge ezosalama malamu biloko ezozanga to mwa nkokoso ezali. En tout cas vraiment ndenge mosala ezosalema deke soki esengi demande moko eza awa ezosombama vraiment sans doute. biloko ezosombama na ndenge esengeli mosala mpe ezosalema na volonté po tozosala jour et nuit. OK, merci beaucoup. Ya solo ba maman nde tolobaki ete mosala mpenza tomoni ete mosala ezosalama wana topesi susu longonia na batata pamba te toyebi ete mosala ya bamaman bapapa toujours baaccompagnera biso nde tomoni awa tozali kaka na batata nde bazali awa mpona kopesa biso maboko. En tout cas bamama na biso tozongiseli bino matondi tika ete tata moni mosantu apambola biso na misala kitoko oyo tozali kosala pamba te lokumu ya mama mwilu emata tika ete kimia ezala katikati na biso tosisi boye na kombo ya tata ya mwana pe tata moni mosantu. Amen. Chantier awa ndako modification sur modification toujours l'accent art ya biso bana papa Simon Kimbangu na mayele nyo azopesa biso ndako tokutaki bandeko basalaki na nta ezalaki bien petit basalaki bafenetre moko tomonaki yango vraiment eza trop local yango wana esengaki ke tosala babiloko oyo ya bien ezaki moto nyonso so amoni amonake naza na kati ya ndako malgré toza na kati ya construction kimbangiste toza na zamba mais tozosala ndako moko ezala moderne. OK papa na bacondition normale nde sikoyo tomoni batio oyo neza nini batio oyo bandeko baplombier bazosala OK eza batoilette. OK na douche na kati ya bachambre tous les deux chambres nde bazobimisa batio na bango bakosala bachambre de visite mpo ebwakaka basalite kuna na mai. OK nde tomoni susu oyo tobenga échafaudage. Voilà bon échafaudage oyo ezali bandeko bapeintre omoni nde bazosala en plein travail ya mastic bazosala oza na bango jour et nuit tomipesi nzoto mpe molimo biso bato tata Simon Kimbangu abetaki
toloke naza na bato na ngai wana tomoni papa na biso azotia mastique. Ok, merci ba maman nde tobaki ete mama Mwilu atambolaki na tata Simoni Kimbangu. Papa Simoni Kimbangu bapesi ye musala alobi Simoni ndima na kopesa yo maboko. Nde tomoni ete mama Mwilu ndakende kobeta ngonga, nde tomoni ete batata bango yeyo bazali kopesa ba mama maboko ya solo. Awa tomonaki kuna tozali na ngambu ya sima. Awa sikoyo tomoni partout babuki wana bafongoli bazotia sous fenêtre. A tomoni te baza kotia mastique. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ba mama na biso awa tokomi na suka wana ezalaki visite toyaki kosala mokolo ya 4 août kosala ndenge nini misala ezali kotambola awa na bitendele esika oyo tobengaka base. Tomoni mosala ezali kosalama kitoko, tomoni baservice nyonso, tomoni bacarreleur bazali, baélectricien bazali, bapeintre bazali, bamaçon bazali, tomoni mpe bafleuriste bazali. Mpe na ngambu kuna tomoni ndenge nini charpente esika ba matériel na biso ekezela ndenge nini mosala ezali kosalama. Mpe tokendaki na poussinière, tomoni ndenge nini bakuse na biso bazali, mpe tomoni esika basoso bazali. Nde na ntina wana bamama tozongisa bino matondi wana tomonani lobi tokotala ndenge nini misala ezali koévolue awa na bitendele. Chaque jour misala ezali koévolue parce que misala ezosalama ntongo midi pokwa. Bamama na biso tozongisa bino matondi mingi, tika tata Molimo Santu mpe mama Mwilu bapesa biso bolingo pamba te tosimba na la main dans la main parce que toka kosala mosala kitoko oyo tata Molimo Santu apesi tete na biso. Tozongisa bino matondi tosisi boye na kombo ya tata ya mwana Bana